Nini on a dans mon préservatif. Il faut un condom. Na poche à peau. Oh. Maman, là, ça. Why is that condom? Oh. Maman, c'est là. Faut pas phénomène. Si, là, t'as. Oui, bien côté. Et quoi, ça a pi tomate? Mais ça, mon net, il et ça, préservatif, et ça, tomate, indéni. Hein? Et comment m'idée na minde ba fraise ba comment on ba modèle ba fruit. Hein? Tu crois pas ça na moni? Il faut y ba na kate maman ko kan ça phénomène. Tu kana lu ko tension so matanga déjà makam so so non lo makam na ko o to fungula ngo pona ni. Ya ngat. So ya ringa tu tsela ni. Ilu ko bu. Phénomène. Ah, phénomène. Mata. Pourquoi tu kana tranquille? Pour le loco déjà c'est matinga tension. Yo ningo matanga sous tension ko le loco. Après ça na moni. Hein? On sait na moni loco nga mo sine na za OK. Oh les amis maman ba sale la kambulu yango. Hein? Mais maman côté monsieur César pour ami bat. Ami battre. So za mona bilu kwa bu. Eza mutu aza. C'est que ça comprendre à propos de kalingi mo si libana ngimo comme mi battre ne loco. Te après un bal fidèle à mon boulouté. Yo yibe onte. Ah mon bal fidèle à mon boulouté. Ako mi battre ne loco te. Yo yibi ba bilu ko te. Papa, tika na quoi? Tika na nous pas phénomène. Tika na nous. Ce qui azan ne loco c'est que après akomi ko yiba libanda, azo se préserver ne loco. Oh ya yo te. Phénomène comme camarade non. Non non. Ngana comme muninga na yo. Na au moins la bien que mission na poche à patron non awa. Yo na fungoli yo so sanga nga ngana nani. Ngana muninga na yo. Donc il y a un mutu msusu. Nzambe na ngai. Nzambe. Apo ineka aboma ngai penza aboma ngai penza. Aza kolela kuna aza kuna. Donc pour ni bla je vais aboma ngai kaka. Pour ça mutoko mose les loko yo. A comment tricher ana confiance à moi si on a té. Azo se préserver. Na kanga eka ata mukolo moko ka atabo ina mona yi. Mama, yo muniri yangu kaka na libanda. Téléphone est là où il y a. Mama. On m'aura souci. Oh ya yaka, mama soso ya mnungana. Allô? Oui, allô. Allô Suzy? Oui, il y en a. Allô Suzy? Allô? Oui. Suzy? Oui, allô. Eh, allô bébé? Ouais, le téléphone est mbé nanga allô bébé. Suzy? Oh. Maman Suzy, oui. Eh, mais maman. Maman. Eh, Apo! Allô bébé, le téléphone, il y a Apo, Suzy, allô bébé? Bébé en mbé. Allô? Eh, nani? Apo? Oh. Eh. Ah, la mouka tu vas pas ça la mouka non expliquer allô bébé oyendeni. Koto. Na condom, koto. Allô bébé. Eh. Koto, ba shopping. Eh, si la nene dio commando na za wa biloko ebele. Bando bande banda butu. Bilamba bata poto esinga ko sala mo convenablement. Hein? Ah, rob fa ko sala mo mibali. Moko déjà le ko comme aussi là, rapidité sala mo suswana. Pour omba okito na chako okito bama pasa balata ba robe kokana sikoyo oyo déjà no sa la kisali pekao baloba ke zala na ba binga Ah papa yo komo la sang koto po ba yebisenga ezala na ba biloko oyo ba ezala ka ba ba Ah papa komo la sang koto hein Eh Ami Thérèse Les câbles. Ami Thérèse Les câbles. Les câbles. Na ya na oti. Ah. Na ya na oti. To boto ma pe famille monter. Ngana mo na vie de loin na kalunga. Bino ne bi ba parents bino te. Ah mais pourquoi ko lo balanga bongo ya? Mbombo. Omoninga. Oh. Maman. Oyi na no. Te yo ka ngam na ye kasiti. Ngam na ye pa bino. O pe na pe invitation te. O téléphone nga pété. Ngana na ye. Problème. Bon, problème ma kasi. Omonyo social luki. Tantine. Oh papa. S'il vous plaît. Aboni. Mala liboso kota. Comment avec la mobilité? Mais n'a pas qui ça va te jo. N'a pas qui sont quand ça te poli. Ils ont une éducation na bino. Oh. Mais dika bino boye. Ah Thérèse.
une éducation na bino na yena mukona bi kamna lengo to ko lobalo ko mo sana pasa oboto ni allez vandania pardon mbombo omoninga boy binde to kutana apo azana piye souci yango souci ate eza bien le quoi azate azate problème nini ko ndeko omoni bino misato ko sa association 3 grandes filles bo balate na quartier baikia etikala ka bino yo souci mone mo baite ka apo omoninga non l'accès souci to kutana na quartier ba parents sont des bazo chance en soma mapango na avenir ya on a ebi yo Jenny Mbombo Tina soi-disant Suzy camarade nanga mais on Suzy a sali a beti on likolo a kiti non Tina c'était non beti lo kwa world non meme likolo bo regretter o monya po bo binde na bandana po to kabolaka to kabola lipa to kabola musunya olia bakabola mobali te na kabola na mutu na ebite ne Suzy mais ça que bundana bambanda nanga mais na Suzy te guerre to banyo siko so na ko lobate ongo bananga ke Teresia so disant mutu ango azande kono ande konanga te ande na bino so ande konanga ango ndi mubima apote premier avertissement tant on a eu les sous pas ben mobile nanga aba ne chérie oh na téléphone aluka chérie anga si ça poso benga chérie pa po aluka ye Teresa on sait ça mais ngana ebi banda bo banda na po ba mbulo bilo bo banda na po bo benga na ka ba chérie ayangati elieyo kasi on ebiso na lipa na musuni na kolia fufu ozo comprendre ngate Jenny okoli to ya na biso na Suzy mais Suzy ango mato ba Teresa bo loko musika makansina oyo bendi kamba mo Suzy ko koma na po bia ko koma wosa po ndeni azaka chérie apo loko yo za chérie apo bongo te azaka chérie apo ya maloba mais akokoma na mozindo esika bakomeli te so oza mwasi oza mokolo to na ko poser problème boy Jenny yokangati o mwa mokete o mokolo ntango nazoma noki akiti na mozindo mpo telefone ya po esone kombo ya Suzy ebima no na komuna na telefone apo ndenge nini nazwa telefone na yamba allo chérie na tendresse yaya ibangi na ndenge nini ta yo moko c'est que bapasaki nui na apo nazwa pantalon apo avant na mo telefone esone nazo pantola pona lukabo na local kwa mobile na ngala contrôler ba poche préservatif na kati ba bloco mo ezanga tina c'est que wuti na po mbombo yo na place na ngai ba mete ngunda chamukwale na Londres Dido Gabana so ba ki makambo ba len kambala ba o chabiso wapi na nde ba biki to mesana depuis kala awa yebisa ye nde ya luki guerre to bandi de lelo na ko avertir ba parents na ye na ebi yo loko tika yana bango liboso boko la bango na kotonga kolinga te ba rozona ba machine na ba mannequin na bino batu boy ba ya pesa bino bosate tant on zonga ba mi ba monde na boko na bango na kotonga na boya ngote na boko bango na kotonga kasi ba machine yo mdo memela ngoti mama ono ko za méchante boy Teresia ya Jenny mami na ngoboy est-ce que c'est normal ya Suzy na ya Teresia babenga naka elie muninga est-ce que mambo eza vérité tina ba niveau maman mo bomba mie bima wat asake obombinga poani obombinga pourquoi ya Suzy ya Jenny yoko kotonga no la pembe il fallait la tendance moni nzeto enge style lelo na nzoto Teresia ah bon na so ebiso vérité engeke style lelo na nzoto makabo nyoso ya Jenny yango yo ba pimela yo maloba o to nini yaya nanga bazo sosolo penza boye okamati po bombinga yango ba pimela yo maloba to nini ya Jenny bazo ba kengi yo le oboko la biso mbongo to Suzy ba vieux ngale to mataka kwenda vutuka bosanya bon mataka kwenda vutuka Suzy eta ba Teresa non ate alobi elle comme les sabna ben falo bimale yo elombe oye pe osukisa ye oui oteli pembe na ote otali tendance te utela bien tala ni mosala bambo sizo na bambo sizo kwa je na bangi kanda Teresa Suzy soki la msuyo teleminga na telemi okansinga ndela komi leki anjinga bila koko malunji mumva kuti Teresa abulele lani amafi ya fanda to sola promesa stamp Teresa ngana osunga ye mais nazo kama zo piquer crise
lokola mutu moko boye basui na mbwa nazo comprendre ete ya kotia bamakelele awa okosunga ye na ndenge zela kasi te nayebi so lisungi yango ndenge eza yaya na ndenge ya mabe te jo tia matoyi ya yo moto olingi bikotakota tia matoyi yo kopozenga ozoloba na ngai ayoka mpe mbala moko mpo apozenga sous question te problème ya Thérésia eza boye Thérésia ndenge aza wana asala examen moko opération moko balongola ye nyonso ya kati ya libumu na ye sans consentement ya apo topekisa ye ndenge nyonso nga napesi conseil ayoki te apo ye mo mobali na ye apesi conseil ayoki te mututu apesa Thérésia conseil ayoki te abi ye akobota lisusu te mamo ndenge ozongalangala naza ye biloko te na kati ya libumu mamo bajanjuka ye baba bonza chini alongola biloko nyonso na kati ya libumu na ye oyo ekopermettre mwasi kobota nayebi te soki yango ekomisi ye biloba loba boye yango wana nde foza mobali na ye yokanga mnono omoni nzeto nayo sisi atos pardon ya omoni Suzy ya jenyo omoni ti non yoka omoni yo na Thérésia na Clémence Kabe bomesana bokola bino misato botambolaka bosaka bavaye likambo te ye lokola asa akenda atika biso ngai nayebi awa sikoyo nayebi kaka Clémence na nani Thérésia to ngai nazoloba yo ozomemanga na baje ozomemanga ni quand même fale nayeba ntango obandi tikelanga nano matoyi na ngai lokola eyoki nayeba après tout Thérésia so nayebaki boye nakopermettre kuta loba nange ebele ndenge alobi awa te sikoyo mpe na kati ya likambo yango nga nazosunga na nga nde ye ndenge tobandi na mpona parce que uti oloba makambo nyonso awa epuis bino mpe boya bapaya te boyebi ndenge na Thérésia na nga tobandi na apo olie moto mosusu akeli kokota na ndako ya Thérésia. Moi je croyais que par rapport aux résultats précédents on est déjà à l'étranger pour qu'il y ait l'intervention. Mais malheureusement, cela n'étant pas fait. Actuellement là, dans niveau malade de Comélie, on ne peut rien faire. Sauf, je te conseillerais, il y a qu'à implorer la grâce de Dieu, afin que nous ambassadons grâce. Mais médicalement parlant, en tout cas, on ne peut rien faire parce que cancer ici est Makasi donc et Léoti na moelle épinière. Priez Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire autre chose. Mais pour Nabiso Baminganga, Nabandi Maye les Penzesu. bando kolela ti wapi justice ndenge za negosa musana mo donc yo zole ndenge ya vie alongo na kata mukili oyo pona ngoza na désespoir boyeko yo kasi passion ngana nazana omoni ngai na oliati to fana teribu dana migi bazo bondela nga kuna lianga na olia ndenge ni ya vie azana kata makala kuna na olia ndenge nini ya voto za makasi po ya vie pa za makasi place azali kuza désespéré ta oliaki tika na komenya tika na fonction na maniswa obi bien nga nazana nga faible tant na omona buna lolele menga siko bazoba nga fona za makasi po nga pe na encourager yo mais naza posa olela te ndozo mona nga bona ata na posa na ngote yo pasi nga pe na zo bombe benina posa olela te tika le kozo sala tika le kozo sala nini ko yo zaka lipasa na ngati uzaka ndeko na nga nini mama melina nini nza monsieur ko yoka baba yoka na likambo ya vie ko wasala ta miracle penza na kokumi mabebo yoki ngako nene na otamwa na nzela mwasi mwa bi mama uza ba problème amoni ngai ne makansi na ngai ezokende comme ça c'est jubile na famille ko ezaka passe.
Oui, chérie. Nakuti yema yo bongo zolela on peut ça zingi. Bon so aleli ya ngonda bimilelo. Nakuti on lela na van. Na imna ngata tem so ke suko na isa ke suko na ibite. Yo za. Ndo bala nguza wapi? Za. Dadina ni buzoba to za wapi? OK. Moi aussi, je t'aime. Excusez, je vais m'excuser. Le Cambo, on a un peu compliqué. Oui, Suzy a ça, bien sûr. Est-ce que on réfléchir bien? Pourquoi ça ne me dérange pas? Moi, je ne t'interdis pas à moi, c'est mon sous. Mais camarade, il y a Madame Nayo. Est-ce que vous assurez que retour est cause à la tête, pas Madame Napalais? Mon frère, tout va bien. Ngalingi Suzy. Et puis ndingi makamoke qui kaka bongo na pété bon qui na pété quoi alors choix exactement de toute façon mon frère ndeko nanga sogeza na yoka na mon frère tout ça là tu es mon frère ngana zo linga yo o réfléchir bien parce que Suzy a sa meilleure amie ya madame Nayo. Est-ce que il faut bien réfléchir mon frère qui meilleure amie na bango talinga terre. On a tombé amoureux à Suzy. Suzy a tombé amoureuse dans la vie. Mon frère, c'est comme la Tinaï Teresa qui n'a aucun de trompe. Est-ce que non, mon frère? Non, tout soit bien, mon frère. Est-ce que oui, il y a un dans la vie? Oui, là, tu as complètement raison. Aux en a faute. Mais, ma camarade à moi, ça m'est égal. Réfléchis. Non, mon frère, j'assume mes responsabilités. Ah bon, ça va, si c'est comme ça. Non, j'assume. Ça va, si c'est comme ça, je suis d'accord avec toi. Ma bengi pour le Cambodge qui est déjà, n'a qu'au salon sans yoyeba. Et puis sans tirer comme Tiboua, un docteur, un médecin, il faut y aller. Non, on doit l'examiner en plus. Exactement, parce que jusque-là. Oh, déjà. Non, c'est préservé. Déjà. Non, c'est préservé. Ah, c'est bon. Mais avant, il faut y aller aux l'examen général pour savoir un peu. Regardez pour le moment, pas possible. Non, mon frère, comme la solide. Allez, non. Allez, ça va? Non. Allez, dis-nous. Voilà. Ça va, chérie? Ça va, bon. Les hommes, c'est qui m'a cassé. Alors je me suis dit que si c'est un bamoko, naibisetoya. A tout le monde ce soir, mais cheminos de Londres, il s'enguit 175. Il y a une cheminos de Londres. Non. Il y a un ami à Outara Suisse, à Rajoni, qu'on a la main de l'État. Ah, la main de l'État, business. Voilà, l'air à Yaki nous a guiné. Le prince Monzali. Ah, il y a la Suède, il y a Zakawa, il y a José de Londres, Sida Bilele. José de Londres. Non, je l'aimais. Tant on a allé dans la TV, non, bah toi théâtre. C'est l'année ma carte, on a théâtre, on va salaka. Il aime ton côté idéologie à fond. Et me voilà. On va bien Sida Bilele. Si vous avez un collègue, il y a un seul zolo. Si, dans mon équipe a publié la photo de mariage, on a fait. Et l'autre là, Mike la Duchesse. Na linga, je n'ai pas compris narratif. Ba Metapinga, voilà, ba Zigura, Bangonios. Sonia, Bangonios, ba leki nanga muswahili miracle fatu. Voilà. Yende na mona été na mona Sonia. Meta Irene Kidia nani oyo komboni nani Sigura ayi ba théâtre na ayi ba Gabi Kiwaka Devos Mosoba na mona ibango Mosoba olingi théâtre mingi ai natala ngo mingi ka alisala ndena mona été na ba photo ba publiaki Salaski azalaki yo na fait ans yim tasaki réalisation ba kamunyuso alisala ah bon te mena ba photo ba publiaki na mona alisala ayi kutna ba papa na ide ki fumu papa ko zaki dès qu'il faut moi ça papa bango papa Diki na président mon frère désormais
non kozoko mabete nayebi koyebaki ye moninga ya Teresia mais lelo circonstance ya vie na bolingo ya destin ngana benga o destin comme madame elingi koye donc ndenge ozwaka Teresia ndenge okozwa ye ndenge na efeko tout que il faut na présenter lelo et pas bana poto baza wana et pas no selon Seblo Matama Pupa Mado na Guillaume Vang mobali ya maman na noti ko botele bébé sumbali aller des trophées to benga des trophées voilà bon vrai ça présentation mais tant tout côté vous voir déjà dans votre tendresse wana donc beaucoup apprendre un avis sage je commence sauter donc ils ont là dit ça directement moi je dirais une chose c'est ça que Suzy bon destin ils aura parfois ngala lo barambala mingi que chemin à bénédiction en Zambé ça un chemin détourné là il fallait qu'il Teresia Azala pour permettre non mon frère les parfums de bonne odeur bachita desté donc Nzambe parce qu'il y a une opportunité voilà ça a permis que David a bon Goliath voilà pour accompagner le roi David donc ça dit que et ça toko ko mona ma bête bah au changer de destination non le destin va changer non on a ainsi dit l'Éternel là vous donc on a ainsi dit l'Éternel un conseil d'amis vas-y et on a naïf ça le moment au protéger au yozui to éviter pourquoi Dieu a permis à ce que Teresia andi matoka taeba ba over ba tromper consort et lelo yo kuta peut-être l'aime sous yo kanti pona robota mais l'aime sous pona robota te nzamba ko pesa yo ye na misu mususu parce que bolingo ezali protéger moi je vais t'inviter bon soit je t'invite déjà d'Adama au yana cabinet là tu ne là pas en tant que ami mais non seulement en tant que médecin parce qu'il faut arranger certaines choses vous savez vie vie dans ma caméra belé mais déjà là moi je vous déclare mari et femme vous pouvez vous embrasser c'est bon demain pas tous chérie ouais, ça va merci beaucoup je dois déjà vous quitter moi je dois déjà partir mais non déjà? Toi mais non non vous devez savourer votre amour on a le problème Nabino on savourer amour c'est un rapport vraiment je vous en prie prenez votre temps moi je vous quitte ça va ok allez au plaisir à demain de ton côté ma soeur la bourse on se va compliment et c'est joli tes choses ah merci on est en relax oui, très bien. Moi, coupé quand ça va bien. Tout le temps, banque se dit que tu as forme. On a moyo. Monsieur Fouraya. Bon, ma fille, là, t'avais c'était. Ah, au Sambout. Encore une a changé de. Là, c'est le possible de chérie. Ah, donc, allez. Ok, alors, solo. Ah, solo. Ok. Oui, pas de problème. Je ne vais pas faire attention à beaucoup de choses. Et c'est Pélissa. Ouais, ils ont une chaîne congolaise dans le YouTube. Donc chaîne à Mboko ils ont ici ma souris ya ba théâtre musique ça veut dire qu'ils ont ma casse et c'est plus donc ils ont c'est plus ça ba na Mboko na point nyonso ya monde ka ba théâtre nyonso ya ça nyonso na musique nyonso ça nyonso donc ils ont chaîne congolaise na kati ya YouTube donc fin fois monde ya teke non il faut na DVD donc même YouTube ga so be chokoti na yo Bazwing. Comment on va vas-y. Bazwing. Et c'est Pélissa. En tout cas, Bazwing. Moi, c'est quoi Nana Takaza. Oh, Nana Takaza, on a joué au théâtre, dans le il n'y a pas ça à 4 solo. Il y a un zone sa théâtre. Il y a des pour. Azo Matissa. Ils sont ok. Mais bato mususu bazo di sangwa. Nzamba pambola e. Mais babolo ngate ya ko matsaka. Wana ala ba conseil no kala Linda za wana mupanzi. Linda zali. Na leki ni moko mo ne chani. On a petit frère propre. Donc après ça va conseiller ya to kene. Non mais non. Yoka longo terrible. Hein? Yoka longo ya josa a changé mwelo.
donc moyelo c'est quoi elongo ya luketo ya boye c'est ya mopandi allez ya mopandi allez siko siko bina moi acha boye allez donc c'est ça mais non je te dis terrible t'as pas l'idée donc siko moyelo non mais oui voilà c'est ça acha moyelo c'est siko ba allez ya mopandi allez comme Siska avec ton tiens mususu avec la danse moko selfie donc mama yakutal mama bimata wana moto na moto wakita na arena ye terrible donc vous ouvrez ton biri to patama na sibiri na maya na sibiri allez tout ça oublié tu vas me soucier ça vient te regarder allez Siska ba tout bien terrible je t'assure et puis Oni quoi il est pas fermé l'oni dégage zelanga kuna l'oni on commence sur les années Apo na oti conseil na zaiko na go sepelate donc lingo bisengo to ya muglo privé ngai même ya mwelo allez vas-y mwelo allez fais-moi oh les sangai c'est quoi pas fermé Oni non Hajina ni mwelo na hii yango yo po binisier o aider bosa buzoma na katanda soki patron za kubina yo binite beta yo ko pexelite yo papa na katanda kote so moni mo no na mabe papa oko te aye papa fermé que o fangisa mabe na ye yo po zongo la tango na nzoto poni to benga ko papa pona sina respect wana ti c'est bon mama kubina déjà izali lembu muku ya mutazali na isengo tango zo mo mutazali ubina azali na isengo na yi yo nyimba mako pexi tika kubina ana kwiti papa phénomène ana kwiti ya suru ata mabeso nga na sala ya mokimo bimba po na sali bino so boyebi yo koma ka likambo muke esengo moto tika nango ya ngoyo longwa bo sala bo papa phénomène ata yo mokoza papa aza mobali bino mibala minene na ndako uko fani se opese conseil nda azali wana meri pa ya uti en tout cas burimbishi ayuka ngati Tazali somo. Tazali. Nduka ba bakenda bazali ko ala bakenda ubina babiruko. Uye bandeni nambuka ilugu za usala sexy pia. Ekemika. Ngana na yo apo akomi na niveau ya mobulu moko mama na ebite so na opesa moko mboni mobulu akomo ta bitumba mama za mokolo so na bi mobulu il faut comprendre après ba préservatif na ba poche na ye azo binela nga dans ce moment qui selfie à Zaiko ngamo na yebi yango te apona sa ba makambo te mama o kom azako bina na niveau moko no yeba te Teresia quand même faut komisa nzambe mobali azwa na ba préservatif asana nko se préserver mais ko bossa na teke apo atika lisu na bana le likambo boy mama o meminga ka boy na le likambo to nga likambo bana na so mama e musu mtenge bossa na likambo tika ka to bossa na ngote mama limbi sana pona ko yebiso ka to tumula kaka poto zo tumula ka poto to kocha ka tonga mama ta yo moko mama o yebisinga mama na ozaki c'est la réponse kasi yebiso makaba mobulu ya mobali na nga komine so teke bana na nga bakufa bakunda bango sana po so le liwa bana na yo te la côté pas gynécologue comme prévu à 5 ans d'examen comme prévu mais bonne nouvelle les athées ils ont vraiment bonne nouvelle pour Nanga a trouvé qu'elle est grosse vous bangi singa donc là robiki bonne nouvelle mais na bangi mais ça bonne nouvelle pour Nanga po oui je te dis tala batoka ba prophète Kenaya Nzao moi c'est révérend Paul Nzao na Paris basa habité à po Zamba zuyo bana mais qui ba nzamba ko zonga plus yango yezozo bana on nzamba zwa kiyo muto zonga sama ondenga azwa kiyo bana o ngana botaki
apotika ba blague kotika ba blague nga c'est pas na nouvelle en côté il faut que la solution avant qu'elle comme trop tard s'il te plaît mais solution c'est qu'il faut garder en haut il faut bota et je vais supporter mon enfant wana nani ngai Suzy apotande ngozokosa papa lukela nga solution ekolongwa ponga na obota na ngana yote poza mobali ya batu ya Teresia camarade nanga mena kina kuta na po kende kuno swana bokilo na yo na makamba zo sala ya ngai nakena ndaku na yo ngai sina sambwati liboso apo banda mukolo apo yaka koyebisa nga makamu na yo ka soni ngaso ngai nganga mna bande ko travailler mat mena kima mboka mama kumisa nzamba sana na préservatif kalate ya kolongola oyebi ya kolongola pona nini parce que apo azaki na posa ya bana apo ko kozwa mwasi mo rabotele bana 4 ndako zala satisfait ya kolongola equivoque kwa zaka nango na mutu ya baninga bakenda mama tango mobali na yo azoya azokata danse azobina tika se défouler po azana makambo be na mutu ne koko sala ta a craquer elo yo ki la souci yango mama yo soni sara papa awa na ndako biso zana kola awa kaka poso papa zui kaka mulangi masanga vandi kana na balabala che mulangi na ye ache mo kazi na zomela mulangi ye moko osoni sara papa aya na kwitite awa melelo masanga na iboso ya lopangu na yo osoni sa papa na misu na biswa e bon apa langwe libanda ayena danse te papa mama zela pardon ayena danse na etina ndaku na ngai mama na ko expliquer comme que zongo équivoque o azo bossa na ba kenda o azo luka mwasi mo botele bana 4 mbala moko mama donc yo ebeke ozaka kamera te zaka lelo donc yo c'est yo kako yelo ndi ozaka kamera te zaka mais non maman Suzy nga vouloir ou pas omoninga yo ko bota mona wa nani obota mona ngai ngana bi apoto tala beta tika non ko tika soki na kanisa te so ngana fana ntemi o 9 mois et va faire na Suzy on est ko place Patrick Bokonzi moi na Lille asaini nu image Patrick Bokonzi azana na problème te asaini non moi mobali mo bien invité yo na même yo pour présenter yo yeke tala alingana yebi ke Patrick Bokonzi azali awa mais yo posa nu image na yebi on a ngoza ide image ya sika na yebi na ngai porter la plainte oui porter na yo porter la plainte ngai pe na ko expliquer pour les mariés na yebi sio oui on a lobi ka bongo etika bongo apo na désolé bani ino ya mwana ngai kena Suzy des petits tu surveilles le verre, hein? Dis à Patrick Bokonzi si j'arrive. Tango yeko poser kana yo liboso mama, po yebi ke na moboti na yo. Na pesa mobali na yo conseil. Menga na ko yebi soki na yo ka soni. Tango yaki pa nanga seke fo yo kanga. Soki yo kinga te. Ok koluka papa Claude na mama Claudine na matadi kibala. Bango ni ba pa mama Claudine. Bango ba paré na bino. Yebi ke mama Zela. Donc maman Claudine et papa Claude n'a pas ce problème on a ka oyebiso yondima so na yo kelaki na maman Claudine ndelonda sabouete parce que bango boyaki na sa parent bango ba parent ya mayele moi ça mayele alingaka banda pa ba parent à l'équipe pa ba parent mais on ebiso ki na wutaka pa maman Claudine boyaki na ena losa makambu wana mais yo parent na nga biologique ba parent on a na mokili ba boyi mais oh yo kokon protéger moi na yo ondima c'est que yo to memanga nzela maté souci na yo ezalaki mutu appuyer yo yango ntango tunaki kuna baboyaki oye koluka appuyer pa na ngai parce que mutu asa yo ki conseil ba bi se tika make luka su conseil musu po bale bane sala olandi sala c'est que yo ndem tuzaki mabe tango ye pa na nga mama peso conseil vanda yoka mama yoka nga kasi ngai mutu nyoso ayaka pa na ngai koluka conseil nga na zolo ba ya zolo be koma débat c'est que tika su conseil maman merci maman nde na yebo na comprendre te o nga no loba yo so contredire nga o nga pe yo loba nga pe na comprendre ngote na comprendre on a kei kaka na bunda na mobali na nga autika via masanga autika via libanda autika via préservatif wana Yesu soko bando lukaka mama to parrain autika ne vie wana te nzela Yesu pour pesa nga conseil malam pa me manga l'église mais le quoi yo mona ki ndo zaki solution Yesu zaki solution ki ngo mto pesa nga yo ndo mona nga solution ya ya ka vers nga
impoli ya mwana yokanzi banana takaza bana baconseille te linda na jani bavandisa nana bayebisi ye pa yoki bonga mama na yo nazopesa conseil mpona nini ozolingaka oyo okanisi yango nga nakota na makanisi na yo nga naza nzambe te mobali na yo akolongola préservatif mpo apo nanda upi ukimi bisu uzabomona bisu te banaka mukula soka nango pingaka wana na telefone ya pata madame eboza mambo etali madame je me cherche je me cherche ba wana sikoyo yutango bingi siombo ya pata ezalaka ya madame ezalaka bamoko ayambi ngai yo etango bingi wana tuzi bamoko nayibika ezali yo bango yopi okati madame topaka babi sikoyo biloko ezalaka patron abimi mama abimi madame abimi na pantalon ya patron abimi si kakori na posi condom ebongo eza po mibatela suka elongwaki eza problème na yo kende kuna obengelanga so madame nosoki nani bando obengaki yanga nzambe ozala bapalare mabie patron no aza te azobeta mpe liso yango ebandeli ti suki odire talie bonjour yani éducation na zwa epa baparent nanga soko ye na ndako ya bato fo pesa bonjour oyebiki oyo ndaka moto merci ya éducation mal éduqué telema na kiti ofandi nalobi susi telema kende koluka mutu oyo bokutana na esika bokutanaka adresse ne yango adresse ne yango ndako nanga ndako ya mobali nanga mais avant bokutana nde bozali na mpasi bokutanaka okotema ozele na balie bozalaka nango awa susi nalobi telema mpe okotelema ndongo fandi mama ta mutu oyo avant apo abimani ase protégeaka mama somo ezali pesanga nzela nga nabwaka yiri bana papa akokende mutu omema yo te pas phénomène akotelema nakotelema nanga mpona comprendre ke apo aza te po soki azalaki mongo na ngenge ebimisa bengai na téléphone pas phénomène bengai na téléphone bokuta na hôtel moi c'est hôtel tina agi na mama ozo mobali na otosala choix na hôtel azoseka na itala azoseka kizengi basa yebi ye susi ozo risque ko yo lopita enga na makala toke libanda zwa saki toke libanda naomeka te mpo na yebi yo mwasi ya mutu nyonso oyo komisukisa na po oyo komisukisa na po etula yo ana pema ya oswana ngai ana pema oswana te soki azosukisa na po Teresia aposoka ye loba na ye alukanga eza urgent mpona likambo azemi oyo naza nango tosi tosololaki na ye mesilaki te eza très important lukanga ayoki yo mpo oyoki soki ye akoyebisa te yo mwana mosala na bango nalibana na po aluka ye aluka yo mpo na zemi yo ozali na mkumba yo mokuma to ya nani ya ako mama naza oyiba te mitima mu ndenge nini nzambe apesi na bino bozondima bato baza oya kokuta na kati ya ndako moto akuti asali n'importe quand abimi asali n'importe kui abimi biuza otaka kaka bato wana miso bui sikoyo nango bana oloba iliye ikipete iliye alandiri soki iliye be lisusu ti imami na mkumba yango wana pi iliye pe ye mama susi azali mutu yango wana soki patro azali wana patro ye baza kobelela mobali na biso nzuka yaza kokamata mpe patro mpe mama kulingaka iluku wana te umwe yubuza kubenga mobali na biso yebaza kubenga mobali na biso sikoyo nzuka patro mpe ndanga yoka bongo akumpe mobali na bino nzuka yabenga bongo mobali na biso mpo na yibi tina ilienga iliyeyo mpo ayibi tina en tout cas mama sali ngai pasi
bakamariadi oyo ya mokili oyo eza komo irienga irie kimanzi makimanzi twa yango wana ikipe te esali mpasi mingi sikoyo bakomi omemisa yo kaka makambo kote oyo utala makambo ya bana ndenge bana batuta bango na mutuka yo moko uzala wana deja nayibi te ndenge mama pato alobaka awa neti kubuta eza lisusu te mitiopu babalula sikoyo baza komemisa ye lisusu suti wana akamati yo mobali wana baza kolinga kobuma yo te wana basi babomanga deja nazaki pave nasusu eloko te papa mais nga nazeli yo l'autre fois sununga kuna pa Patrick Bokonzi oyibeke toye na bato bazaki fa bamona yo Nicole Fienga mwasi ya Kalouj oya Liège bayaki wana pa nanu image bavie gele centre ana bapo ya Lille bagele centre baye wana pa Patrick Bokonzi po tozala tosola mais allez otelemi osudulanga na oke ça nyonso mais non batika motu bongo te komo kotika otikinga na fandi nalandi yo suzi donc eza comme taximène yango boyokanaki na ye donc il est juste akomi na moment kaka nazoko mokoti buoke na yo et puis je t'appelais okangi téléphone toute la dosaki wa kotuna nga te so nazaki wa parce que wana eza baproblème oyo nga nayeli awa te naza mutu nakendaki babaka la nuit porte conseil butu wana eporte nga conseil yango moni nga lelo nazongeli yo lisusu c'est vrai nandimi na garde zemio mais à une seule condition. Mais souci donc il y a que ça va condition. Ah mais oui Apo, pourquoi pas? Il s'agit de mon ventre libunanga ndeza na zemi na yo. Donc vous avez un ange Gabriel quoi aller Maman Maria ndenge tango ça market série à l'époque. Apo na uti kolobawa libunanga ndeza na zemi na yo. Na zongo na Maman Maria te. Na lobi na yo. Non, yo ne Maman Maria na ange Gabriel. Makele nyonso so tia pamba condition na nga lokwa yo ngi ko tuna ngote lokwa ngi ko kipa ngote condition na nga eza que tozala ndako moko na yo nalalaka na yo nalamukaka na yo na bana na yo yo moko monaka soki bazotumisanga ou pas so bazopesanga makasi to baolembisanga souci écoute ah mais oui je t'aime bien mais sache-le que tu veux me faire accepter l'inacceptable. Je vais te faire accepter l'inacceptable. Mais tu sais que je suis marié. Mais Thérèse, malgré tout ce qui s'est passé, elle va prendre ça comment? Mais la rôle que l'on a pour je monte dans la bongo, na foutu l'on a pour la longue le païen na yo. Na zéro na kitoko, na petit bilot on a kati et puis. Apotika, tika ko rêver. Tika ko rêver. Au rejoint l'anganda côté, pour osa déjà na adresse complète. Ou bien on dit inacceptable ne resolo bawana, ou bien au boy. Na pesio 48 heures. Dans 2 jours. Ceux qui ont répondre nga positivement te. Zemi oyo elongwe. À la place, moi terrain d'être plus que je ne voulais pas te parler ça à la maison. On a préféré qu'il y ait le Picasso, les cadres Kitoko, avoir restauré Zali, flat et Zali, et puis la terrasse place au Vandi. Chez mon frère Tokola Naï, Eric Lema Wezi. Awa. Wezi, Eric Lema. Malgré tout ce qui s'est passé, mais Bolingono Zakaka.
nakolo bateke nalingi yosu te soki te betoka bona kala atali avenir na ngai nako finir boye te. Je suis encore jeune. Selon moi, pour les Nzambe te plan naé, mais selon moi, on a que dans la longue vie. N'a pas continuer de vivre quand aboyer. Donc, pour nous à la claire, il me faut des enfants. Non, tu connais la Serge dernièrement, mon ami, le médecin, Aznabana, tout ça. Et chaque fois, on n'a pas à Tirbo. Papa, pour savoir comment tu vas à la maison, tout. Je même ce mangai. Bano yangai na yo te muto bomo bango. Et ninga mes appels en Zambie. Mais sauf que continuité ma bota na yo muto créant. C'est là où commence le problème. Je voulais dire quoi? Nazaki au courant, ndenge okende ko mélanger Suzy et pas na bango. Nazaki informé nango. Pour qu'il est par 4 chemins, je voulais tout simplement te dire que oui, effectivement, je sors avec Suzy. Et comme na koma qui un peu ndenge na koma qui wana ka yoyebi. Suzy za mukumba na ngai ya mapasa. Oyebi yango pour mukolo wana yebisa ki. Alors asenga ki alongolango. J'avais dit non. Puisqu'elle m'avait appelé, elle a fermé et après elle a rappelé Kingai. Elle a avorté, elle a dit non. Elle m'a donné une condition. Et cette condition-là, elle m'a dit qu'on a tout fait tout soleil là en face. Na boyote, na bengani na nda côté. Mais na sengi une chose. Voilà yom to repona. Suzy abilanga que pour garder ma passe, ma passe, pour garder bango, il faut que tu aies. Maintenant, c'est à toi. Et ça yom to repona ngate. Puisque quand tu es capable de combattre la ligne soute, na ko bana ngote. Parce que dans un fidèle à mon banangai. Pour nous, je mérite toujours à jamais. Mais dans la condition, les circonstances et la vie. Et aussi, na revivre encore. Parce que la vie ferait sauter. Alors, yo kopuna. Ceux qui ont lingi Suzy à Nandako, sans problème. Beaucoup d'anaï. Mais ceux qui ont lingi Suzy à Yate, puisque tant qu'on est dans la trompe, tant qu'on est dans le verre, tout le monde est dans le d'autres naïo. Yo moko muto yebi. Bano botelanga misato bango nyoso bakufa. Bana nga bakenda. Na yeba kango pe bien te mi mona la pe za te po za liwa. Na bika nzambe moko aza solution nango. Pour na boyote. Na bandi yango pour comprendre très bien. Soit yo otikanda ko nango kende, yo muto omonango. Ou soit ondimi ko yamba Suzy na ndako wana. Azala comme moi aussi donc comme ma femme, voilà, comme ma femme avec Banoza, voilà. Na boyote mais yo muto ko ba oh décision ko te pa na yo. À toi de choisir. Pour ceux qui ont bon, na ko ki m'embêter. Pour na penser milité. J'ai dit et je te remercie. Papa. Ngana ya po penza insupportable. Liboso apote ka kobima kozonga kuiti koyaka ba air mot tardif koyaka na ba préservatif na ba poche mais siko ya munene mama nanga mais no ba tezo ba yele apote mo 6e papa boye moi songo ya apote tezo ba yele te ka apote marié ayebite intelligent. Papa. Aïe batende ni. Moi c'est bien qui a pas à marier. Moi c'est on des nani papa. Il faut que bana autour de moi c'est on des nani. Papa na yaki na baki mingi to na bengi obi na ngaki ngo ta match na biteze na zo. Match.
ngala baki na 79 ans de na utika utarabari ezelo ka tension kaka ibenge nde moto ekusi ibenge ekolongola tension na Congo moto alongoli tension en tout cas soki docteur ya tension bazoko ka tension te ibenge nde ibenge asali biso quand même. Ouais papa, c'est très bien. On avait présenté comment on a un peu drôle par rapport à tout ce qui s'est passé papa. On avait présenté au Souzi. Comment la Thérèse? Ouais. C'est vrai, mais sauf que par rapport à la situation passée, papa, à moi sur la ligne. Ah. Et surtout, pas à Zem ma passe. Zem Yenen. Yanga Yama passe. Azana Zem. Oui, papa. Et c'est mon collègue Serge, papa. On est hommes. Ah, médecin. Ngai na salaki examen. Ouais, na salaki diagnostic complet. Oui, mais ngai en tout cas pour la bana papa ça voilà ne besoin ngai mais ndenge bobandi ango ke bolingo camarade ya on a en tout cas bon. De toutes les façons, ce sont les résultats qui comptent. Hein? Voilà. C'est la fin qui justifie le moyen. Boye moi ça m'a yebi. Parce que la condi m'a comment vous savez comment. Papa yebi na ye, ayebi, moi ça m'a yebi bien. Moi c'est on de nani maman nangai nani. Mais le bac a se sentir. Zana. Suzy maman. Maman za Suzy. Teresa Suzy wa. Suzy wa muninga na ye baliaka na ye. Omo baninga boluka ka. Suzy bo fanda wana libanda bozuso bana masanga. Boguti pa domitile makenza mama na falon samuzu. Suzy ngala ndako na joka Suzy camarade na goza mayele tara musanda yo sara boy ko bota bana belete na po soka na bana misato yo musanda to meme pasu pasu. Suzy a sepeli abota na po. Bon ye mo rapo. Mama. Eloko zo kamusanga no ya liboso ezani mama. Po Suzy muto andai ko pesanga conseil. Teresa ko bota lisusu te tala ba faire na yo tala musala na yo lelo avion lobi boye na boye. Suka na bana misa tu bana ba koli boye. Na so kamwande Suzy ka mutu azuze mi apo. Réaction ya apo. Apo pesinga ba condition mama. Abina ngai ya boye ngai te. Ye pe mutatinda ngai na kata ba trompete. Na fanda ka wana. Nandi mo vanda na Suzy bombanda na kati ndako na biso. Nde l'accès kazala mapasa mibale ya mibali. Ah oui, azana bana mibale ya mibali. Bon par rapport ya bazala kaka ndengwani za teta ngobota mabashange. Non papa. Na ifsa ki voir même muninga nga po que tourner un peu kolandela ye et de très près pour que OK na ngoboye. Pana mibali. Oui papa. Félicitations maman. Merci. Moko. Mais je pense qu'il y a ça bikata katate hein. Mais papa, il y a un problème qui se pose. Pour mes abonnés. Bon, on va Zemi. Ah? Zemi, papa. Maman. Na epite les générations où bilongola longola pour ibakisa. Zani. En fait, je sais pas. En fait, Arbaki Nangai. Ngana boy déjà. Oui, ngape na boy qui a monté papa. Pour yosa papa. On a voyé qu'il y a makambo mbamoko boité, mais si on a mbamoko plus que ndenge to solinga ye nande kolanga Serge pa edenga ya moto yawo ya baki akobota mais à une condition il faut kota ndako nanga. Mais c'est normal. Ah voilà. Il y a un peu na ebsaki yo. Ah bon. Koko nanga zalia wat. Ba koko. Bazalia wat. Kuna ni zero. Ndio kaka oba wena bayimba bango kuna zero biso sema passe. Suzy champion. C'est ta place. Suzy champion. C'est ta plan de aller. Yo que niko sona ye. C'est maman fait mission. Yo moko luka ki oyo. Bitumbo yo moto luka kiamu aussi sam. Yo moto so mi amboma ozamvi. Et akola na musala moko boye. Ozi pension na yo moko. OK ko senga retraite anticipée. Yo moko bazwi pe yo na yo mosolo pesi yo sima nango fandele moko na kati entreprise ndeo kaka tozokanga alternance. C'est ça l'alternance. O sale kende à côté. Et c'est comme on me dit que tu bobo inga mona kelo belaye. Voilà, non chérie, je vais faire ça dans salon. Pourquoi tu me regardes comme ça?
Non, parce que naebisaki ya po, naebisi yenga na lobi. Ya pembe. Et ça simple. Et puis bon à l'immotion bout na vie na papa. Ouais, ma mitiola. Bon à l'immotion bout na vie na bout appeler na. Oui, moi je travaille avec les Belges. En tout cas, je sais balasse yo mon papa polonais, papa Zana. Mon téléphone portugais. Maman ya pembe, na mon na bon, j'ai camarade ya bokilo na banda otalo penza. Mais ce qu'on a tali yo za pembe. O ba sai baba pena ke o pe. On ba président Sami na Rafik Sport, na ba Golba, ba Papa Richard. Bazoganga. Chochome. Ate mais c'est bien. Papa nga pena lingi mobali na ngala koti ke pe suzi mobali na ngate na pasi ngana poto banda lelo na bimana tika apona suzi na kokotika mobali na ngaiti. Bon quelque part bolingo pe ya mobali te. Po ata soki ndako yo mto sombango. Mais ko ya ko zonga e place mona ba leki bo bima chambre mo bozo kota ndako moko eza solo ko mama. Vomi ofandika wana. Venue songi za venue. Mama. Mais les kambo na ko ndima ngote Teresa. Il y a pas où l'enseignant nini a pas peut-être ngala aksa li botre ngani solo le côté où yoka son kina luki mbali lobi ya kuluka tata na ipaka ndo ya belwa tika yendenge zaboy basale autopsie et puis azane loko ko rassurer na libala wana te tika ye asala bombana na suzi yuzu mwatike macho tozaya kopola vita na imana bazobeta yo moto vita osu otie couleur siko bopoli yo kanti couleur wana elongwaka na mai et puis mai ba pompe le chose misa mai ibeza ba pompe ba taimana petango ozo longola ngo ezo sangana est-ce que oyebi ke toza ya kopola gardien atie bina mpanzi na biso mama ndima kozala bombana na suzi abota ta lokola mabata 10 yo bokola bana wana pona kolongola susi ya apo équivoque oyo misalisila autopsie na obana ne bakufa ata soki akobota 10 yo ndima kobokola bana wana po na bolingo ya mobali na yo oyo ekweli moninga na yo ezala lisolo ya koseka kaka te mais ezala mpe liteya soki nzambe apermettre likambo aboyi esalama apokuta alingi pembeni kaka mpo aboyi ke pasi ezala makasi po biso ozala mpenza boye mpena donc okekozwa mpenza okekozwa mpena engunduka olongo na masuwa okekozwa engunduka epo oleki nango na gbagba biso ozala pene otuni papa paul fiki po afb te o mama natali to yasa biso ozalaka oboya mama tobombi en tout cas mama yo moko moni oyo koli camarade na yo wana bana mibali yango bango yote na bible ba soki liboko ezomema ona masumu kata omo liboko ezofandisa na libala yango ndeko kende kokata bon bon merci beaucoup na sepeli je dois partir puisqu'il faut un paiement il faut un paiement il y a tellement de ani koko nza obinda ndawo ya États-Unis koko ouais c'est ngai bazalaki na Yves Malala balobi boye soko okei papa ngai omoni bato bakotinda so biloko eza kaka soki yo ndenge okendaka wana ngai baage ezokende biloko bakolaka ngai ti jilo kozala nakango na cercueil biloko yango bakomi koya kolatisela ngai vese na mama yemo basi bakolika na munganga te eri yango okende kozwela ngai soki omoni biloko neti otya na agence jpx ezali wana epa gaston tenda oki otie biloko wana bapapa egene bazali baibrahim bazali na kozwa yango nga nakena puisque ya na bandeko ebele bauti liège batoka batoni ya yimbi puisque ton agence moko eza na liège papa comme une agence wana mokili ya mobembo na français l'univers du voyage donc na centre ville kana liège wana donc yango makambo nyonso babiye makambo nyonso ya ba navette aéroport basala yango 5 sur 5 donc moi si comme moi si Michel avec double L mbal pe Michel. Donc Michel. Yes, on a voilà. Yes, on a Belgique. Papa, et puis, nazoyoka papa, tant aux autres, moi paiement. En tout cas, par votre ordre, na lingi papa ya na pesaye Violette Dinganga, canne à sucre.
atala ye mpona pema na ye. Ah, Violette Dinganga. Ouais. Akata musuli. Non, papa. Au moins, na âge na bino ndenge bokoli boye. Il faut tension et à la contrôle. Non, papa, en fait, Violette Dinganga, elle est infirmière dans la Belgique, mais elle travaille là-bas. Voilà. Donc voilà. La banque maman passa. Quelle maman passa. Papitex azalia wa. Ya muto. Donc na komona penza pepe kali na kati ya Papitex. Nakena. Johnny ayipi bana Djerba. Na Richard Masumbuko. Yo so boke na bango bazo ngisa papa. Non. Bana mapasa badimaka. Papa na mama. Madame. Aboke na ye. To si sama kamuna ye papa. Ope apongo aboyi na ye yote. Quelque part rapport à gentil. Ondima kotika yo. Nakata libala. Apo. Akokai ko ke musika te falaka suka ka na suzi po mona gaye. Po soka zwaki mwasi mususu mbelo mona gaye ti. Eloko nini pene zwaki yo kene ko pikolisa ba trompe. Boni kanda makasi ko yokela ba trompe kanda ko abaride. Mama apuye kanga likambo. Ya bako ko apuye yo. Mais mo soko tali pozongi sima. Olobani mama nanga zaka mutu. Mama mettons to zwaki décision te ba te ke le lobana ni so. Tango to zwaki te tango zwaki po ba apuye. Kalonga d'accord. Nani Teresa. Nyonso toko solonga ati. Zonga na libala na yo. Fana na mona mwasi na libala. Toso mbala ndeko tosa. Boko lela ba zeli. Oui, tikali. Ngasa. Sombela kai mamanga. Soutenir rien na ba tondolo na ye. Nde na valeur yo ko pesa zemi wana po wana za kwa mwana po ya liboso. Na lobi Cécile. Apo ko linga yo lisusu. Kalonga so ma paye po yo apuyaki. C'est tout. Tika mwana zonga na libala na ye. Bon c'est plus kutu apo za mutima malamu andimiki azala wana. No mbali mususu wa accepter nda bengani ye. Quand tu vois un matraquant, un commissionnaire, na teke le pango. Le pango à Thérèse, oteka. Eh. Bon, il y a un teke trompe, un teke par la mission. Si on a teke le pango yangani. Maman qui? Baton pas teke. Na kobi na droite. Baton pina teke te. Baninga utu bazala kalo kwa koma kiti ya kala. O memi yango na Koweït. O teke loko la biloko. Yo muto kufiti me. Mais yo baton pina yo okei okundi yango. Muto kufiti me trompe ba. Donc mutu moko bakundi kwa na deux cercueil ya ba. Oi. Obra Maman et Thérèsia. Entre excusez-moi avec Thérèsia. Comment on va botter là? Maman se va botter nga. Achaki ya Thérèsia botter pendant que Thérèsia. S'il te plaît. Balé qui n'a maman nga inde ba benga yaya. Et qu'on a bien éduqué. Très bien éduqué. Na perroquette. Yo moi si makasi. Ngai. Na mbongo. Na kenda ba mission de service. Na sala ka boye. Na koko bota te. Fona kata ba trompe et maintenant. So souviens une et moi azimo bali yo boki na fulu mkuu ba lokoti et comme important boye kilika makibonga yo bata fabrigas mama et même yo wat et même ça ça succès j'espère le lo yo ça la succès faut que je expliquer plus toi que la maille que va sur les kikuna ba belelo je suis consciente na consciente na na sorcellerie consciente na consciente mais na kenda ko longola ba vers na nga moko na conscience nanga mutati nanga ite mutu pa poussanga ite pe mutu boete. Maman, pour ton information, je suis et je reste. Moi, c'est pour la femme légitime. Oh, maman, c'est pas que Mommy, y a pas parce que le cadavre, maman, tel que tu es là. Cadavre, attends, mon la raté. Cadavre, ma chère. Moi, c'est moi, moi, c'est il y a un pied. Suzy Bantu, moi, c'est Nabiso. Camarade, permettre. Oui, on a sonné. Il y en a mon hôtel à petite charité. Non, non, moi, petite charité. Joseph, Qui